Babina sali pour lingani tanga masolo boucle. Linge bozalaki ebele ya kolanda magazine bino Lingala News. Babina sali pour lingani tanga masolo boucle. Kolobela santé po awa wana centre hospitalier la Samaritaine vraiment awa ne poto na poto et pa yaye moko docteur Asani Joseph Penza awa o kotiboye o bimina poto menakati ya njili awa na quartier 5 vraiment oza mobimba. Babina sali pour lingani tanga masolo boucle. Tala fini ya kokende lisusu poto awa na centre hospitalier la Samaritaine oyo esalaka 24h/24 solution déjà ezali epai ya yemoko et spécialiste dentaire docteur Asani Joseph ne oza mobimba oyo soki okoti awa na centre hospitalier Samaritaine osepeli penza ba maladi nyonso oyo ozali na yango awa ekemonisama pe ekobima penza awa ba docteur bien formé oyo bazali kobeta maladi nyonso oyo okokutana nango bazali kobeta ngo dada awa na centre hospitalier la Samaritaine penza ba docteur oyo bazali penza professionnel awa na hôpital oyo ba maladi nyonso awa ezali kobetama dada neti seul bloc opératoire awa penza soki okoti awa penza ozali komona yo moko penza awawa ba maladi nyonso bazali kobeta ngo dada e bongo laboratoire awawa kutu papa oyo docteur bien formé akangaka maladi nyonso awa elekaka chobote po awawa na centre hospitalier la Samaritaine ne champion awa na kati ya Kinshasa maladi awa vraiment bazali kokanga penza maladi nyonso oyo bakomona awa na kati ya laboratoire pe ozali mobimba batinga mbala moko awa na pharmacie vraiment kaka mbala moko bakisi nyonso awa ezali poto e koma nango deja awawa na kati ya centre hospitalier la Samaritaine akisi nyonso awa ezali bongo ba maladi kutu basepelaka na bango koya awa na centre hospitalier la Samaritaine po awa ne batraitaka bien po ba maladi awa bazalaka pe bolanda ndenge chef docteur alobi boye na micro ya Lingala News penza azali docteur bien formé oyo azali kobikisa ba maladi ebele awa na Kinshasa pe na RDC. Épidémiologiste Yves Phil Basele, naza directeur de l'hôpital Samaritaine, hôpital oyo kenda sango oyo bani partout, surtout na Tchamu, tozwami na terrain à Sainte-Thérèse, terrain oyo baniti nyonso surtout ya Tchamu epesamaka to kobetamaka, tozwami juste na mopanzi ya tribunal na côté à terrain Sainte-Thérèse. Samaritaine ezali centre hospitalier comme toute structure, mais c'est une structure très importante, une grande structure spécialisée. Ils ont un service nyonso et entre autres services il y a médecine interne ezali, service il y a chirurgie ezali, service il y a pédiatrie ezali, service il y a gynéco-obstétrical ezali. Tous un service paramédical comme la laboratoire ezali, tous une échographie, tous une radio, service à radiographie ezali, tous une dentisterie ezali et quand même il y a un comme secrétaire, tous une service mususu spécifique la maternité, CPS, on a une maternité, on a un service, grand service gynéco-obstétrical. Et dans tout ça, les jeunes samaritaines, ils ont que belé, on a mosika, c'est une structure parce que c'est un étage, mais sur le côté de la structure la monnaie, non seulement dans le service, mais dans la propriété à ma casse, non seulement propriété zali, mais ils ont la qualité à personnel, non matériel. Mais tous ont un personnel à qualité, tous ont un matériel, un kit complet, tous ont na surtout, je donne un exemple, ils ont une bande rare, mais pas la biche zali, le électrophorèse.
donc pour ceux qui ont ali moi ya SS AS et ainsi de suite et on coûte à mobile peut-être hôpital que la banque de Libalé on va vous tomber Kembe peut-être bon on écoute électrophorèse peut-être donc mais biso toujours dit que ça les commande na poto et comme la biso et ça fait plus de 3 mois tout ça c'est électrophorèse on a prix encore abordable ailleurs c'est $15 $20 mais biso c'est prix encore abordable c'est moins de $15 donc c'est la raison pour laquelle to conseilla na ba surtout maman yazeli ngai na zobela to on a un problème sur le parallèle lié à la santé ou pas d'une information qui nécessite peut-être l'appui sanitaire en tout cas au lieu on a quatre structures samaritaines et j'ai amené dans le bac na terrestre alors on a une solution à problème alors c'est ce que nous faisons comme appel na batonyo surtout Isala ebele baïke baya na structure samaritaine tous en a service spécialisé ebele pédiatre azali chirurgien spécialiste azali gynécologue azali pour chaque service nous avons des spécialistes capables de résoudre favorablement vos problèmes donc non hésitez pas baya na samaritaine donc vous allez jamais d'ici pour qu'ensemble nous trouver solution et nous mon côté vous allez satisfaire à nos problèmes là. Merci beaucoup et papa maman et sengeli penza otala hôpital bien po awa fini penza oyo balobi fini kokende poto awa ezali kaka na centre hospitalier la Samaritaine ne penza oyo penza bakisi nyonso pe awa baza kosala maladi nyonso tu kaka na mbala moko obiki na yo ezalaka nde boye babina sali po mulingani tanga masolo boucle kaka na tranche na biso ya santé penza et salaki pasi awa na RDC vraiment tozomona bandeko ebele bazokufa vraiment na maladie oyo penza balobi cancer penza biso awa to bimisaki pe to lakisaki bino Docteur Bibiche oyo azali moko penza ya centre hospitalier awawa na Samaritaine ndenge Docteur Bibiche mboyo alobi pe afiakoli penza ba jeune fille vraiment balanda idée oyo pe balanda conseil oyo pona ko protéger pona cancer babina sali po mulingani tanga masolo boucle vraiment esalaki bien la mwana nyonso ya mboka pona koyeba journée mondiale oyo babengi contre la cancer penza awa na ngomba ya Kinshasa ezalaki pe na République mobimba pe na monde mobimba ba célébraki na bango journée mondiale de contre la cancer penza awa tokiteki epai ya ye moko penza Docteur Bibiche Mboyo oyo balobi mwasi ya Mese Blaise penza arepondaki biso pe vraiment na journée oyo ya cancer pe alobi ba maladie oyo ya cancer ndenge ya kokima ngo ndenge ya kosoutenir yango pe conseil apesaki epai ba mama vraiment ye moko oyo azali awa na centre hospitalier la Samaritaine vraiment ye moko Docteur Bibiche Mboyo alobi boye na micro ya Lingala News Bolanda. Docteur Bibiche médecin maintenant on peut sensibiliser sur le cancer du sein tozomona ke basi ebele baza kokufa mpona besoin liboyebi yango tozozwa ntango moke mpo tolobela cancer du sein. Cancer du sein, c'est le cancer qui atteint plus les femmes, le cancer le plus fréquent. Comme facteur favorisant pour le cancer du sein, nous avons les facteurs familiaux, les facteurs génétiques, les facteurs héréditaires et les facteurs reproductifs. La cause du cancer du sein est liée. La cause du cancer du sein est plus liée au comportement. Les femmes qui prennent du tabac, basi oyo baza komela masanga ebele, basi oyo baza na surpoids, c'est-à-dire balingi bakoma minene kolia modevine azolia biloko nyonso esengeli, basi mosusu tokoma omona bazozwa bakisi mosusu mpe bakoma minene, basi oyo alingi kotambola te sédentarité asalaka exercice physique moko te. Et puis les causes encore, nous avons l'âge, la ménopause.
yango nde koza kosala eza chacun de cause principale oyo koki kosala ke mwasi asala cancer du sein. Comme signe ya cancer du sein, si la femme mwasi amoni bilembo oyo koki kolakisa ke mwasi azali na cancer ezali nini, cette femme-là va constater une masse au niveau de son sein. Masse eza kola mbuma ebimie na libeli, soit akoki komona ekuluma une ekuluma louche, mai eza kodima na kati ya libeli, mai ona namona te, soit ce sein ekoki kose déforme, libeli moko ekomi monene, libeli mosusu ekomi moke, to mpe akoki komona na se ya masasamba sur les aisselles il y a des ganglions et ebimi. Si vous voyez tous ces signes-là, allez voir le médecin. Comme prévention à cancer du sein, le cancer du sein cause la il faut éviter comme la masanga, mingi, éviter comme la makaya. Moi, ça serait comme la makaya. Éviter le surpoids, basi balingi kolia biloko nyonso bakoma monene batia foin, basi balingi kokoma monene tia foin, éviter le tia foin. Il faut éviter kovanda esika moko, kobeya kovanda esika moko, sédentarité. Il faut kosalaka exercice physique, kotambola pote nzoto eninga pote ko éviter ma cancer du sein. Il faut éviter aussi que kozala obèse, kolia biloko esengeli te, bato bazo kolia baalima moko ya malamu te pour aya munene komela bakisi pour aya munene. Et puis comme prévention, moi si nyonso asengeli auto-examiner komitala na chaque matin quand moi salamuki asengeli apalpaka bassin na ye, moi ça palpe bassin na ye à la recherche ya nini ya kotala na bilenge na route kolobela wana soki ma ezobima mpe soki mbuma ezali na kati ya libele, okobanda na se ya gauche to ya droite, okopalpe bassin na yo nyonso mpona kotala est ce que eza na mbuma moko boye to elembo moko boye ekoki kosala ke emema okende komona monganga. Palpation na fait ekende ntina se ya mapeka tout sous les aisselles, opalpe yango bien mpona koyeba soki mbuma eza na kati ya mabele to eza na baesselle na yo. Et puis chaque femme, une femme doit avoir un suivi régulier. Donc on a komona gynécologue na ye, un suivi régulier faut kokutanaka na monganga mpo monganga asalisa mpona kodétecte soki cancer elembo ya cancer ezali. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.